Babenganga mami. C'est maman yo ndenge wana. Que Dieu soit loué, mais il faut que ça va mouke ngai Nazareth. Nazar servante de l'Éternel, messagère mondiale de Christ. Maintenant, je vais commencer à montrer ce que Dieu a fait dans ma vie. Les merveilles de l'Éternel, la puissance de Dieu, l'amour pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie. Il a dit depuis les lèvres du soleil jusqu'à son coucher, il faut témoigner, montrer les merveilles de l'Éternel. Il est merveilleux. Il nous aime, il nous accorde le souffle de vie. Boki. Maman Rita, qui moi ça Boaz? Ça va commencer à Boaz. Baba là qui est. Et pas y a Boaz. Ah ouais. Qui trouble. On a façon à prier à tikala komona bongo te. Rolinga qui pas prier amin. Eza prière ne salaki. Ba miracle ya Nzambe non. Parce que rite esika uta ki baza ba moabite, esika lota bota kana bana na ye. Baza bato malédiction. Mais azalaki na révélation rite. Bongo ko pianga komba mutu ana nini? Aki na malédiction. C'est on a pris ce Congo rite ndia azalaki na malédiction. Sikoyo akasaki malédiction de yango nazo yebisa yo. Akomaki na kati babali ye Rite na Paula epaya bana Naomi. Naomi ezalaki nzala ekotaki na Bethlehem nde bake kokimela kuna. Lero bake kuna bana na ye ya mibali babali Rite na Paula bana bakufi mobali ya Naomi akufi. Siko Naomi abandi kozonge pana bango alobi nga na komi malheureuse nazana bololo nde babenga kombo na ngai. Nde babokilo na ye babokilo na ye mibale balobi te il faut tozonga na yo ndenge obandi kozonga tokotika yo moko te ye alobi te age oyo nga nakomi nango mama nakobotaka lisusu te mpo bana babala bino bozonga bovanda na bapara na bino. Oprah azongi na ye Rita alobi neme presse pake na zonga nakoki kozonga te nga nakangami na yo nzambe na yo akozala nzambe na ngai nini mboka na bino ekozala mboka na biso nde eza kaka liwa nde ekosepare parce que atalaki alobi babokilo mobali oyo babalaki nga baza bato babondelaka me biso epa na biso nzambe azalaka te kokangama na bokilo na ye mobali asi akufi nde kuna akendeki nde sikoyo bake kobala ye epai ya Boaz parce que Rita Naomi abanda koyebisa ye il faut bondela il faut osala boye awepa na biso batambulaka boye basalaka boye nde ayebisaki ye alobi nakoasire repo na yo Rita nde asiraki repo na ye parce que abanda kobondela abanda kotosa conseil ya mbokilo na ye na kati na bonzambe nde esalaki ke roi Boaz amona bala ye. C'est ça. C'est dans la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, et si tu les mets en pratique, Dieu va t'élever. Amen. Amen. Oh, mais moi, Dieu m'a déjà élevé. L'élévation dans le comité, maman. Ah, oui, c'est le côté. Oui, c'est le côté. Oh, maman. Malembe na Yesu azako mema yo. Akomise nanu esika ye alingi te. Yo ozomona we moni nini? Oh. Tika Yesu asala ko arrêter yete. Mami, moi direct. Il faut boire que mami. À part vini à Bastar. Hein? À part via Bastar. Naomi Darmo Mouta Yambo. Il aura fait rigoler Jésus de Nias Mouta Yambo. Naomi Darmo. Donc à part boulot. Biso to sambila komoni po bino boye belinga kana côté boulot parce que côté boulot bo mona ngate boko mo lo balo pa kon chaîne la lité biso nzambe nanu nde to sala musala na biso bato po to lia to sala pe musala nzambe
soki tosisi ale tozongeli mosala na biso po biso ntango eyindaka toakaka na secours moko epa nzambe bato mosusu mpe so eyindeli bango bakepa banganga mosusu mpe so eyindeli akepa koko na bango mosusu mpe so eyindeli ake lisusu epa mama bango mosusu akepa papa bango nga siko chance na nga soki eyindeli nga nakepa mama biso alakisani nga nzela nzambe alakisanga kaka ale toke ministère akomba toke tofukami boleli nzambe elimbisa nzambe longola malédiction nzambe kotala masumu na biso te nzambe bosisi olela bobeli makila na yesu nzambe protege biso bible bisa makila yesu moto amona nzambe aza te mpo bino bomonaka vie ya mokili boyebake après mokili ya na vie mosusu boimagine kasi ozolamba semula potopoto esoteli wana liboko boyebi nde esalaka mpasi na motema siko vie mobimba so oke lifelo oke ozika ya wana obi te malgré ki star nabongisaka mpe ere na okufa namibongiselaka nanga mpe na lola nabongisaka espace. Donc voilà. Yango so bomoni nga te boti kolela mami. Chaîne ezolala. Te. Biso toaye pas numéro 1. Et pas zinga mambo. Elala te. Bozala na bido na kimia. Bamusu baleleli nga dimanche. Mami moi direct, mami moi boy. Ngalbi na ki na adoration. Na ki na adoration, na ki na prière. Donc, bon, banga tse. Mami aza bien. Ngala maman, ça fait 15 ans tout le monde en a été. Donc, il y a trop moi vervier. Kota la maman. Maman, non, ça direct. Na page. Bakomi mingi bakaka mami omona na te chaîne YouTube ezolala oyebi mami te mami kombo na babenganga mami oui babenganga mami erana mamimi non mamimi ngape babenganga mami que Dieu soit loué mais il faut que ça va mouke ngai Nazareth servante de l'Éternel, messagère mondiale de Christ. Maintenant, je vais commencer à montrer ce que Dieu a fait dans ma vie. Les merveilles de l'Éternel, la puissance de Dieu, l'amour pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie. Il a dit depuis les lèvres du soleil jusqu'à son coucher, il faut témoigner, montrer les merveilles de l'Éternel. Il est merveilleux. Il nous aime et nous accorde le souffle de vie. Boki kwa mama. Oh, mama nga sa vidéo na nga yoki no. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. C'est le rite. Donc voilà. Vous comprenez. Donc vous avez bien. Non, il y a Paris, je crois. Jeudi, hein. Pour ma mimi pas gagner. Ma mimi a busé quand on a Paris, tu na voyagé na Kondaka. Donc on a ça na zonga. Donc semaine ici la tête. Jeudi ba na France, na Zawanam, to zongeli boulot. Comme d'hab. Mais un morceau de mon a limoué bakake. C'est que la baronne a kimimba que bon sa place. Que bon sa place na lola. Faut ça rappeler zombie. Pour me quoi nzambo to nango asela ngani. Na baka nzambe nanda sa ba vidéo na YouTube pour na kotsa mbongo te. Nzambe nanda pour te nanda filmer. Ba te nanda ki ko. Te bon te. Donc voilà. La baronne a bien. Biso tozana. Moi, comme il y a 7 jours, il y a Pâques.
eza sec. Non, non. Eza ya kolia. Ozolia légume, ozomela ti na yo. Okolia ndenge omoneli, mais mabondeli ezala mingi, kolia ediminuer moi. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement manger et boire. C'est la prière. Beauty. Beauty. Donc voilà, bana Bruxelles nyonso bambote. Namoni bapele na bino. Non ça nini. Mata France tona betana tourne à Bruxelles na otana. Bana Bruxelles boti ko silika na otana. Donc boza bien pour nous boleli mingi mami to kata voix ko boko mosinga su mami l'acception longino. Mami c'est la biche émission. Mami tout le monde est longa ma Charlotte. Ah bozo singa mingi bino bozo singa trop. Bozo singa trop. Un grand merci na bino nyonso. Batu nyonso babenga na manke bango merci. Era boinde ba bat balinga ko ba mama nga ya Braza. Bana fils ba Normie d'Armo Washington grand pays. Merci pour na appel na bino. Bana membre nyonso ba ma fifi Lukaya. Ba papa Efemi ba papa Francine Tsimbo ba vienanga. Vienanga kabanango ko chamer bitera mboka motema chimendio. Na mona ba na ba bete tour na Dolce Gabbana. Dolce Gabbana solo qui. C'est le Vassili yo. Ebi non teso no ya Bruxelles, c'est le Vassili pour nous zamo to ba problème. Pour ça ni pelisu soutien. Blondine mari depuis Londres. Bobiso atona province Verviers. Naza chez mère na poto bat balamba bango mukonde na kaka so ke poto o bandolamba yo moma nyoso yo mona kini na Patricia nzamba sunganga na poto grande sœur alinga ratena simbata sani ya Miriam yo moko alamba ka yima sala ma nyoso apena Verviers ndé modon na bébé nzamba sanga bongo mama biyo za serit moi c'est roi donc moi ça aura akakara maboko makolo na mesa mais on sala toujours. Maman Rita qui moi ça Boaz. Ça va être moi c'est roi Boaz. Baba la qui est. Et pas ya Boaz. Ah ouais. Roi Boaz. Qui trouble. On a comment moi c'est façon za ko prier atikala ko mona bongo te. Roi linga ke pas prier amin. Eza prière ne sala ki. Ba miracle ya Nzambe non. Parce que rite esika uta ki baza ba moabite esika lota bota kana bana na ye baza bato malédiction mais azalaki na révélation rite Bongo ko pianga kombo mutu ana nini aki na malédiction c'était on a pesi au Congo za rite ndi azalaki na malédiction sikoyo akasaki malédiction de yango nazo yebisa yo akomaki na kati babali ye Rite na Paula epai ya bana Naomi. Naomi ezalaki nzala ekotaki na Bethlehem nde bake kokimela kuna. Lelo bakei kuna bana na ye ya mibali babali Rite na Paula bana bakufi mobali ya Naomi akufi. Siko Naomi abandi kozonge pana bango alobi nga nakomi malheureuse naza na bololo nde babenga kombo na ngai. Nde babokilo na ye babokilo na ye mibale balobi te il faut tozonga na yo ndenge obandi kozonga tokotika yo moko te ye alobi te ajo nga nakomi nango mama nakobotaka lisusu te mpo bana babala bino bozonga bovanda na bapara na bino. Oprah azongi na ye Rita alobi neme presse pake nazonga nakoki kozonga te nga nakangami na yo nzambe na yo akozala nzambe na ngai nini mboka na bino ekozala mboka na biso nde
eza kaka liwa nde koséparé parce que atalaki alobi babokilo mobali oyo babalaki nga baza bato babondelaka me biso epai na biso nzambe azalaka te kokangama na bokilo na ye mobali asi akufa nde kuna akendeki nde sikoyo bake kobala ye epai ya Boaz parce que Rita Naomi abanda koyebisa ye il faut bondela il faut osala boye awa epai na biso batambulaka boye basalaka boye nde ayebisaki ye alobi nakoasire repos na yo Rita nde asiraki repos na ye parce que abanda kobondela abanda kotosa conseil ya mbokilo na ye na kati na bonzambe nde esalaki ke roi Boaz amona bala ye. C'est ça. C'est dans la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, et si tu les mets en pratique, Dieu va te l'élever. Amen. Amen. Oh, mais moi, Dieu m'a déjà élevé. L'élévation dans le comité, maman. Ah, oui, c'est le côté. Oui, c'est le côté. Oh, maman. Malembe na Yesu azako mema yo. Akomise nanu isika ye alingi te. Yo zo mona we moni nini. Oh. Tika Yesu asala ko arrêter yete. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va se Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.